Bonjour très chers fidèles internautes. Meilleur na baimboko nyoso balanda ka jajamam, bayo nyoso balanda ka Bogis officiel TV, bayo nyoso balingaka toujours ko s'abonner, ba partagera toujours balien na biso. En tout cas, je vous aime beaucoup. Meilleur vœu 2021. En tout cas, joyeux Noël na bino nyoso. Nyoso balanda ka jajamam. Na sepeli mingi lelo lisusu na vérité plus na politique. Lelo lisolo ezaka moko to beta lisolo ya couvre-feu. Tous mais qu'un peu que solo lana baimbo canabiso o nyoso balanda kabiso de partout dans le monde. Hein? Tous là couvre-feu. Bayo nyoso baebi couvre-feu o ezo salama na Congo. Hein? Précisément na Kinshasa couvre-feu oyo ezo memande makambo. Tous ça il a un peu lelo analyse ya ko solo lana baimboka. Il y a de plaintes, bazo se plaindre, baimboka bazo se plaindre. Bah, se plaindre pas président, pas Gentil Ngobila, Yohana Zali, gouverneur de la ville de Kinshasa, bah, Nyonso Bazo Lela, pas général Kassongo, Moussala et Kosalama bien té. Bah, tout Nyonso Bazo Lela, Koto Talaba embouteillage, Koto Talaba tracasserie, Koto Talaboye, Koto Pema Bezozala, en tout cas, bah, Imboka Baleli Mingi, peuple et Kolela Mingi, pas président de la République. Bissoune Sotomona qui, président alerta qui, couvre-feu et ça va marquer à 21h 5h et si les nango 6h batunyo so bazotamba na bango comme il faut 20h batunyo so baza comme lengeli 21h mutu na mutu pa na bango mais lelo est changé tracasserie est commis en tout cas to comprendre lisusuté couvre-feu o ezali pona ko batela bato président yemoko apesa ki mibeko na ye 21h mutu na ndaku na ye 5h du matin et 6h mutomta koiko bimana ki musala o ateka kapake koteka o asala kakeko sala o asala kaboy 20h30 21h mutunyo so face la déjà nanda kunayi mais lelo eza susu bongo te to komo mona ba policier ba komi ko tambola 19h 20h juste ba komo kanga bato. Mais le président a bien dit 21h mutuna ndakunaye mi batela parce que mboki za mabe to koyoka kote mususu batama boma faire batama boma bayo ba mona ki ba image ba comprendre de quoi je parle bato nyoso ba mona ki ba image batama boma président alerta ki 21h plus tard 21h30 mutuna kati na ndakunaye pour mi batela bato mususu ba lobi to koyebate couvre-feu eza pona manungu ezobeta manamboka to eza pona coronavirus bat ba ko yebate mais président yemoko a déterminé que 21h il faut nandako mais la police na biso 19h 18h 20h ba komi ko kanga bato et ko kanga ngo komi tracasserie à gogo depuis ce soto ebi que 21h photos anandako muto akomi lengela même ba chauffeur ba komi ko sa kutu ba demi terrain so komi ka 19h 20h ba chauffeur ba ba komi ko banga na bango ko mema batu akia kutisi mutu kanena kimia po abona la police elia yembongo po ekomi shida yemoko président lobaki soki bokangi mutu après 21h ezate ke bolia yembongo ezate ke bomba na ko menacer po comme la niveau ya ko soki sabatu non Zoua Moutouana avant na société 5h au libéré mais biso le leza so bongote et komi shida ba policier ceux qui ba kangio soit so ba bombio na société 5h avant bima fo opesa amende pour ndenge ba bomba ki na société est-ce que wana eza mubeko ya président biso moko tomi lingite toza komi bomana biso na biso en tout cas bana baleli ba mikolo baleli ba imboka baleli tellement et ça et comme ko choquer ba tunyonso mutu mususu abimini banda tonga zuni ya mbongo te na moi ngonga mukelinga zo mbonga talibu 20h déjà fona zonga ndako azozonga mona pe la police na ba embouteillage na biso ya Congo embouteillage si la raté et ko banda 5h ti 20h 21h et na raté 22h embouteillage si la raté ba imboka bazolelo mona bakangi bango senga bango ba manda mi ya belé ba 50 000 ba 100 000 est-ce que ezaki mobeko ya président le président Fachi en tout cas talé la biso na likambo oyo talé la biso likambo ba imboka bazolela ba imboka bazo déclarer à chaque fois baza ko se plaindre au moins ba muso bazo sala on voir même ba crise monika ba kangeza mbongo pe ça ta kangi ba tunyo so botala na ba fête oyo déjà demain c'est le 25. Nous va préparer Noël pour na bana na ye abimaka luka akutana ba embouteillage c'est ça qui azonga reta mais yo zoye vandi ça na société ça te pour senga ba monde et comme mitam so bakangi bango mo baolo bakena futa biso ka mbongo ka ndambu futa biso ndambu po esunga pe biso bakoloba non encore le 25 ezo tomber kalaté et au peneza vrai shida na biso
ba policier na tout na bino non yango ba futa ma bien te pour chaque fin du mois tout monde na bino botonda ka mingi na ba banque tout monde na bino botonda ka mingi na ba banque koke ko zoba mbongo bino ko tous les 15 bo futa maka siko mbongo ngo botonda ka ngo te to salaire na bino ezozala muki o ekomi sida na bino bozi po na couvre-feu biso te bi couvre-feu za po na komi batela batumso balo ba couvre-feu ngo ça non kaka makam na bango ya politique on ne refuse pas mais le président a bien dit 21h toujours respecter 21h mutumso so mona zo zonga ne 20h30 akutanika na kwa mo bena couloir mo bena veni bazu batie kraka ba osenga bambongo to yebite président apesi Mobeko pas gouverneur de la ville Gentini Ngoba pesi Mobeko na yepe pas le général Kasongo maintenant le général Kasongo c'est à vous maintenant peuple leli yako benda matoi na ba policier na biso ba policier comme vrai chida na bango bazolia bambongo énormément en tout cas batu baza so saleste makamba mabe comme ko salama tracasserie embouteillage comme tellement makasi batu même ba déclarer que président mais qu'un peu comment dirais-je yako bande la programme na ye ko bande la programme na ye 21h on a oyachi ils a trop nasi parce que tout le monde a quinti 21h embouteillage ezali embouteillage se continue tiba 22h voire même 23h désolé tam so se komaka ya kufungwama 21h o ya chiwana bobi mabango mono bakondi bobi mata ba 20h19 bobi manono banzela bomona non tendile zo la boucher bloqué. Dernièrement, tout le monde qui a image PAWA et circule qui va vidéo circule qui le président de la République Yemuka Kima qui embouteillage premier jour il y a couvre-feu dans magasin côté Aurore Wana je vous dis le président Yemoko Akimi Band na qui na bande msous bami tout que zo ta vers ville hier vers magasin le président Kimi Band na qui na bande msous Yemoko olobi na biso photo respecter ba bande Yomoko exemple ni opesi na Bayimboka parce que Yomoko kimaki au monaki degré embouteillage ezalaki le même jour yopesa ki mibeko que 21h mutu na mutu pana et le premier jour ya couvre-feu le président Bayimboka baleli balobi que air yopesi wana 21h et pesa pe passe mutu msusu avant da peut-être na mbudi akenda ko sala kinkole air wana nde azwa ka transport pas comme atam susu bien a canaliser économie na ye mais tant que tu es 21h wana akolongwa kuna air ni na kosisa msala air ni pas comme nanda kunaye monsieur le président en tout cas Bayimboka baleli obongisa un peu côté wana ya air balbi 21h eza trop pembeni mais qu'un peu ko pousse à 22h30 à 23h tant bolobi 21h ils ont dérangé ba chauffeur ils ont dérangé bato basala kamisika ils ont dérangé bato peut-être basala makam na bango basala peut-être butu. En tout cas, Bayimboka bazolela baleli baso continue toujours kolela babi lobby ba éviter ce que ezandeni la police est comme déjà shida na bango donc lobby le 25 ba éviter et kozala ndenge nini babe mbatu so kana babi ezaka libomana la police kana ba civil ezaka libomana balobi ba ko bomana makasi ba côté 21h le 25 parano ça profita ka kobimisa mwana na ye peut-être na ba embouteillage ndi bat bazaka kebele ba ko kozonga mo ba 22h 23h mais tellement déjà couvre-feu bâti 21h ba ko fêter ndenge nini ba civil bazolo ba ke ekosimba te le président Fabongisa lobby ekozala koyinda ba peuple na la police o mbokani tozo kende wapi en tout cas monsieur le président longonya na yo mingi mais quand on peut ko régulariser ba makambo mususu Bayimboka baleli pona air Bayimboka baleli tracasserie na la police président Nabiso toebike message oezo koma directement pa na yo ezo koma directement pa le gouverneur de notre ville Gentini Ngobila en tout cas ban baleli monsieur le général Kasongo en tout cas benda un peu la police matoi ba sala un peu makam na bango kitoko biso toyebi que la police za wana pona ko sécuriser le peuple o ya biso komi tracasserie batu ba baza ko se plaindre batu baza ko lela ba biloko na bango so bunga bazo yiba pour na tracasserie à couvre-feu. En tout cas, na komi na suka ya émission nangai. Merci ebele ba nyoso balanda kanga. Merci mingi na Bayimboko nyoso baza dans le partout dans le monde. En tout cas na linga kabino mingi. Bino pende bolinga ka vérité plus na politique. Ba nyoso ba pesa ka conseil, ba remarque, ba nyoso ba semble la rapide pour na jaja mam. En tout cas, merci. Je dis encore un grand merci na régie, un grand merci na ba nyoso ba soutenir nga de près et de loin. En tout cas, je vous aime beaucoup. Vous êtes tellement ébélé.
Je vous souhaite juste de meilleurs vœux. En tout cas, je fête aussi un an de carrière. Hein? Bateau ne soit pas soutenir Jaja Mam, moi appel, moi cadeau, moi transfert et que ça la bien. En tout cas, je vous aime beaucoup. Je vous aime vraiment beaucoup. En tout cas, tous ces hein? Tous ces la grande dame. Yemoko Bokese, Gladys, en tout cas, tous ces là, yoma beaucoup ya kufungwama, maman bonheur, on t'attend. Donc, je vous aime vraiment beaucoup. Je vous souhaite toujours de bonnes choses et meilleurs vœux à vous. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, na biyo nyonso. Continuez toujours de s'abonner sur Bogis Officiel TV. Toujours Jaja Mam, azana po na ba sujet na bino. Oh, nous avons besoin de sujet. Tinda sujet na yo, je vais vous répondre à vos questions. En tout cas, je vous aime énormément. Je vous laisse.